Bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Si vous êtes ici sur cette chaîne pour la première fois, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà votre humble servante, Maman MK. Aujourd'hui, je vous ai amené, messieurs, celui qu'on appelle héritier Watanabe contre son frère, c'est le Scram. Hein? On dit héritier Watanabe contre c'est le Scram. Balobi ezoyinda na TikTok makambo yo mikolo na ebisaka biso soki tozo ramener bino biloko ya TikTok na YouTube. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens oyo bazalaka penza fan ya TikTok te mingi pe bazalaka fan ya Facebook te mais na YouTube baleka kaka boka mwa kude kotala nini ezoleka nani asali nini nani asali nini eloko nini. Voilà, c'est pourquoi dans le baki pourquoi pas na la biso séquence oyo tout le monde qui nene azo poser parce que na plateau bazalaki bon na plateau te na live bazalaki Karine Mokondi Era Ramsey Nene ya Bakali et puis Héritier Wata azalaki wana bazo poser ba question. C'est pourquoi tokotike la biso to meka kolanda to yoka ba bordure tout ami ba 12 betami na mbi bino la famille Spiritas toujours esprit wenge héritier zana o ba bengi esprit wenge esprit wenge ne tombera jamais ba 12 betami wana donc il y a cascade. Suivons tous ensemble, abonnez-vous massivement, partagez le lien et ça la biso peut plaisir à ma casse. So partager le lien et longolo l'autre. So partager le lien et longolo et l'autre de konangai. Nalinga bino mingi bo s'abonner kaka ndeto yo kanaki. Chaîne bino yangoyo. Bisous kuna Notite no yo bosala. Notite no yo bosala. Bosala yo wana? Oui, yaza penza. Wata ya no seleo, ça fait 6 mois. Allez là, la combo non pas nana. Nene ya? Pardon. Azole là. Nene bosala place au wana? Nene ya. Azole là, ya ole là. Nene ya. Ya azole là. Nene ya. Répondre message. Na WhatsApp. Na oki me poser question là. Naza posa ko BOT. Na singo pardon, bandera formuler ndenge mususu question. Ya na seleo, azole là. Na singo bandela question no formuler mo ndenge mususu. Ah, collègue na yo ya maison mère, c'est le scam. Azole là na comportement na yo. Banda komela message na WhatsApp otanga obeta vie. Si lelo oboyo sa na clip. Almina tout na question. Acha na endeke na place na yo to sandeli. Ko ya za na bila. Potsana você kago weza ba dossier sensible. Abi ko ya za na bila mbane ni oso. Banda komelo ndembo ke inane esi na ngala. Siko loko reponda te motanga a s'excusa mandenga tonga kayo. Oh, Niki, quand tu as enregistré, à s'excuser, mais yo tanga obeta vu. Achan deke, to achan nani na place na. Nene ya kilokelo. Comment tu as quelque? Message j'en ai vu depuis quand? 6 mois, il y a 6 mois. chaque jour à Benara, ton. Donc, et on va préparer un clip déjà quand? Et où me lien? 6 mois. 6 mois déjà depuis préparation de clip. Ouais, dans 6 mois, toi, le mois de Juin. Toi, juin. 6 mois, tu as janvier. Tu as hiver. Mois et demi.
bilamba hiver ezalaka bafourrure kanini tomiso na moi toluka biloko alege tosala asombe bakilote mona na mpe na bafoto ndalinga alasa Réponse à voir nos trucs déjà, ya tika toleka. C'est bon. Bon, toi, era. donc par là je vais dire quoi nga na koki kokabisa te obenga na tete nanga nanu namimona musicien te motu na nga nazalaka kabeya bondongo héritier donc nabangaka komizwa héritier wata neti ya baspiritas baza baporta bango nabanga yango po tout oyo tosalaka oyo eza éphémère nene oyebaki ayi mukanga paula ayi minakufa o naina kolela yo mama oyebaki yango te batufurayi muzika ntango oyebeta baze na so bangela ntango baoyemba oyebaki yango te ineleka makambo oyo te tosala oyo koleka problème ezalaka ni oyo ozotika ntango oleka comprendre donc ngai nazalaka na bato kaka bien mais mpo nazala no mpe bien na batati ya na Vegas nayebi ke mpo nazala no bien il faut mpo ozala na ngai bien ala s'excuse na WhatsApp yo ozobetela ngai nazoloba d'une manière générale yo ozoloba d'une manière atinga mpe analobani yango na binga naloba d'une manière générale Nene ya yo. makambo mosusu nakoma kobanga makambo mosusu nakoma kobanga koloba selo oyo ale comme olingi naloba selo oyo aleka na tele ntina niveau ya koloba ke ya bokolanga ebi so comprendre donc sikoyo ntango yo ozolinganga na bamambo ya sele oyo ozolinga zonga susu aexplike ndenge ando asombelanga lipa na sardine na koka na fufu na loso aexplike ndenge abokolanga susu eza makambo mosusu tokoma kobanga kotaika moto akomi ntina niveau natikanga deuxième rapport Aïe, aïe, aïe. On a dit déjà. botika sisa azopesa Yoga c'est Léonini. azawa azopesa rapport si mois bina aprofite neneya sele otikala kasi baboyi Ok, toi, era, s'il vous plaît. ntango ozoyeba kaka tika na baboyi wana yo ozokangiselelaka yanga nakali oboya eputa botika sele aprofite nalalaka te na likambo bakaliere yo osote eranga na transparente nalalaka te sele nena baki nene ya asilisa mpe nga naloba Ah, d'accord, désolé. ya serge aza awa alobika nene ya tika selo ya pema Tika c'est le AP, ma réponse na eto komi na été. serge baboyi L'autre na ye, aola dans sala na ye. nene ya loba kasi to pema mpe loba ya mibala Aussi, si mama c'est Léo. te loba mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup malgré bokolanga nabi répondre ye na malgré bokolanga te mais na respectaki te abi na WhatsApp odi pardon abi na WhatsApp ayebisaka ke frère aza désolé niki kota kosaka donc sincèrement soki ngai nayini yo nene ya po olobaki likambo seki naza normal te eza bamusicien omoni nga ya jino te serge mabiala tomonaki yo ntango alekaka na batele makambo nyonso alobaka wana oza sur ke sepelisa yango omoni ete toyambanaki bien nakangi mpe foto nga na bandi kuti koposte avant meme ya poste nga na tiaka nanga na motema te soki olobi likambo lelo lobi okuna na bosani nayebi jour nzambe abenganga te nzambe abenganga kuta nga na likambo na motema nakolinga ngo te nzambe fo abenganga kuta motema nanga polele pembe ça veut dire que j'ai pas de problème avec quelqu'un surtout ye pété mais dans ma musique omoni ye alobi boye nini akomi na niveau koloba mambo no ndenge nini bon comme ye azali na bamo ezobangise te natala no na miso ti un temps nakokoloba aza abina mpesa explication ndenge akoma ya niveau wana mpo aza na mpasi moko aza na regret moko na eloko oyo esala esuka ye ye asala 12 ans amonaka bana na ye te mais yo omonaka bana na ye mais osala te ke avant akomi omonaka likolo mais osala te ke otya mpe wana ya sezala na bana na ye
Et en plus, l'album na yo, au boaki, maman ya bana na ye na mobali na ye. Alors que ye a reçu ça la montée pour na yo. Et a bloqué bateau batie ba bar au moins 18 euros. Bateau ba pirater live, s'il vous plaît. On continue la vie privée pena à personnellement. À permettre un Yé mo comme tabi na. Non, il y a bandé ni qui 12 ans. Parce que maramwe belé to ma ba victime. Il faut to bon na ko se perbattre ba tu na ba linganga bo limba. Papouche pardon, c'est là ba quand tu vas signaler live. Era so qui ont bloqué ba ni ba na bloqué Mutango. Ah. Vous comprenez? Les gens ont ma victime ma modèle. Au moins, tonton premier bandé grave parce que ma ramsoupe n'a pas qui m'a coloba. Les gens tout le temps n'a pas loba. Pourtant n'a pas y a peine. Bon ça la promoter. Ce n'a rien à télé. Parce que à sali de mission il balait ça télé qui belé. Ce n'a vendu une année dans les non une année dans les canaux télé. Et là la campagne de la diabolisation. Qu'est-ce que moi je suis? Pour que nous ayons la pont entre Banassé et Léonas et Léo. Moi, je suis qui? Mon petit frère. Ah, ils ont pu s'en avoir titre. Mon petit frère, il y a quoi là? Il y a Serge Tessi qui a là. Donc, il y a Diana Sissa. On le dit, on a payé la famille à battu. Et nous sommes sur la table qui dit soit moi, on est ici. Oh, héritier m'a mis. Peut-être il y a des bingeti. Azo jour monsieur sou. Au bazar maman moi no abana balake lien il y a maquillé ça déjà beaucoup sur la carte. Je me sens aussi naïe. Combien de foyers aux alana héritier bovanda quand je ndenge ya kaboya poto asengi héritier na mimeli bango na mimeli ya héritier na bana. O héritier na lotal sur le tala ndego na tala boy. Oba sur na téléphone. Les ala jour on a kenda ko yembe la sele na studio de la joie téléphone na bengi na braza na passé comme yo lingena lo bango makambo yango yo ka ndako sa bengi na téléphone na passé parce que moi si na sœur nanga na ba moi si mama bana ni la sœur nanga vous comprenez mama bana ni aza femme mariée soka daki aza mama baboti na ye azui likango moko ngana kubwaka ete na mutu wana te mama bana ne aza femme mariée mwasi ya mutu balata na alliance na église babalani sœur nanga ayelinga mobali na ye singa ye mobali nanga papa bana nanga ya sika mobali nanga balinga valoriser ngai na kozwa beau frère nanga vous comprenez donc voilà Na comprendre t'es pas lui. Yokanga nakopeka masolo bafande batete mais bani otali soka ke oyo ya koloba pour que bato bazala en paix bazala bien basolola même que bana bazala bien na papa na bango nga na kosala mais so nasali yango ozokanisaki na oya na tv naloba to na kobenga ye na baneke etala kuna alobaki boye na senga ye bango boye moi je me limite na oyo nga nakoki koloba mais nga mpe koloba mpe na belle sœur na nga likambo et na sœur na nga likambo pardon eza na koimpose eti na kotalisa mokili selon vision na nga tala bozalaka bien mpona bien bana mpona boye mpona merci Vraiment. Merci Néné. C'est la vie de gens. C'est la vie privée des gens. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce qui est à la maramune, et Senga Inelanga, a continué à Inango, Banda Banda Inanga, nous a changé, nous a changé dans la tête, toujours vivre как. Peut-être un jour, à Rokoma na côté moi, au Mona, on tu y a mon fois mon faute sur côté Zali, ou peut-être qu'on a mon faute dans côté là, peut-être na wana tout se comprendre. Mais jusque là, comme tout se comprendre, que tout bête à ma soeur la vie abattue. Ok, merci. Merci. Karine, toujours Kaola Baron. Néné Amtapoul. Karine, toujours Kaola Baron. Oui, Moutunayo Néné. Pas de problème. Papouche. Pose la question, tu es. N'a rappelé que je t'aime beaucoup. Mais je t'aime beaucoup aussi. Tu sais que moi aussi, je t'aime beaucoup. Ah, merci. Karine, vous aimez aussi le bané, ça a sens ni. Nyonso. Mais oui, Papouche, vraiment.
nyonso ndenge nini Karine. Oh. Mais papa, c'est très important la vie nangati. Nene ozoyoka te. Bakali yo comment tu vas dire ni nyama. Te na banja ko sali na toto waleli. Abi je t'aime. Kaka toza bilo no muso zombe. Yo ba 36 oiseaux. Ebi Bakali. Bato ba iba event so ni fla kwa omoni papouche nakimi lisolo. Karine elle m'aime beaucoup. Nabine, je l'aime beaucoup, je l'ai toujours aimé. Abi pe ozo manquer. Bah, ngaku tu n'avais déjà bien avant. Na combien de messages na buto la vie.